Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça a bien bon mère de jumeaux, Actu Télévision, Toye le sous pour Makambweza. Ah oui, bande konangai, Makambweza, dès qu'on a bras boutumo et communauté où il y a 2 ans à temps. Mais Makambako sala, yango penda ezanga kata mokiete bande konangai. Tomoni bongo makambo matekiti, tomoni bongo journal abiso les Parisiens. Journal les Parisiens, ça parmi ba journaux où ça bongo crédible la mboka France. Journal les Parisiens est publié et le but qui papa Nabiso Charles Bameko a été arrêté. Azaki bongo arrêté papa Nabiso Charles Bameko. Mwebika makambo edeka ki dernièrement a tout mona ki makambo leki pasteur Charles Bameko ndeko na biso moko lidi na France. Ndeko na lidi aki koloba kopesa sango na ba oya yeba ndaka bongo bostra na bandeko ya ye oyo pe ba ta mususu na mosala mona ki musala kitoko pasteur Charles asalaka basunga ka pesa ka badim na bango basunga ka musala nzambe ke basala attention ye ba interpella ki ba ye ba nini ba convoka ki ye ba ye ba nini ya koloba soki ba convoquer bango pe na justice. Tout le monde qui n'est pas baluki qui ndeko na biso lidi na France comment batu ba finga ki mona mwasi moi c'est lidi da ki bongo humilié sali na batu ndeko na biso ya bostra bolimbisi aki bongo sali aki vraiment sali et ça là qui m'a béming et ça là qui sonne peut passer. On a fait des émissions sur ça pour nous télémer la attitude oyo biso soi-disant bala nzambe to aliko la ki sabongo na réseaux sociaux pour ezo sunga na ngote bande konanga to comme ça musu ben incrédule na ba partant ba comportement na biso bande ko musu ba encore ben incrédule pour les cambo ndenge memela ki et memama ki tellement mabe bande konanga. Tout le monde bongo journal les Parisiens est commis que Charles l'évangéliste de la bonne sémence en Ile-de-France, accusé d'avoir détourné 2 millions d'euros. Ses fidèles pensaient faire des dons pour des actions caritatives, mais l'argent aurait alimenté les comptes en banque de l'homme d'église pour des achats personnels. Ces prédicateurs de 52 ans, dont les sermons sont suivis par des milliers de fidèles, a été déféré ce jeudi avec sa compagne Mami. Bandeko, Boyoki. Au journal Nabiso, les Parisiens, et comme bandeko pour la et à sa mawa, et à sa mawa, koyo reto comme à niveau bandeko, et za penza mawa. Invité ceux qui viennent aux yeux de mais moi personnellement, et ça linga mawa, et ça dit ma pour la nini. Parce que tout qui est pas tout ça pas papa Charles Bameko, azan de Nabiso, papa Charles Bameko, azan mo sel nzambi, azan moto yo, toi azo sel nzambi. Mais comme à niveau de comio et ça passe na loba ngo émission besoin ça sur makambo est-ce que papa na biso asalaka erreur ayeba kate to ndenge nini andi meke continuer personnel batia kambo siko ba ki ko côté là je dis ni ba qui déféré na compagne na mami mais ba lobby a peu bien que ban papa na biso na tanga ndé la journal est commis. Habitué à déjouer les pièges de Satan, il en a même fait un livre. Charles, prédicateur de 52 ans, n'a pourtant pas vu arriver les policiers mardi 19 septembre au matin à son domicile de Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne. Les enquêteurs du groupe économique et financier du SDPJ 94 l'ont tiré du lit avec sa compagne Mami. Le couple a été placé en garde à vue pour abus de confiance, blanchiment et travail dissimulé. Ah, bandeko, ça fait mal, trop mal même, bandeko nangai. Yango bandeko, biso to pesa rasango, tout ça là animé par bas sentiment, et tout temps sur ba footinga mbongo, je me sens obligé, attends les cambo na omona ke za bongo te, faut kana lo bango. Parce que ba footinga parce que mbongo moko eza derrière wana il faut na lo bongo parce que na lingaka mutongo mingi ta alikambona moni keza nango pe asali bongo te mais de quoi na linga mutola mingi faut kana ko sala ngo te bandeko
Ya go futo tika na sens critique fo ezalaka. Muna tu otika la yo. Ko réfléchir eza mabete. Les Cameroun de barango mingi na communauté na biso commencer à réfléchir mingi et le club mingi ngambo. To mi ko boya bato ba réfléchir, to mi ko boya bato ba pesa opinion na bango, to komi ka bongo. Surtout réflexion, to comme peut-être to comme contre la réflexion. To linga sou de réfléchir, oh la kesi nini, pour la nini boy, pour la nini boy. Non, bandi konanga. Non. Et ça, tout ça obligé, il y a qu'on réfléchir sur les Cambodgiens dans les réseaux sociaux. Pour la ligne, tu qu'on réfléchir. Pour la ligne, tu qu'on l'obéit sur Yango. Bandiko. Pour la ligne, et ça, les singotés. Et ça, la peine bien te bandiko nanga. Et ça, la bien mingité. Comme mon amakambo yo. N'enge memami. Tout le monde qui bandiko combien. Moi, je suis à Fingami. C'est ce qui l'idée. Comment nous sommes nous sommes censés. Nous sommes là pour lier, chasser, ligoter. Bandeko. Mais tu es ko finga moto. L'idée on peut à finga quitter. Avec la pesa avec la vie na ye. Mais quand tu le finga modèle auto finga qui est. To boy na kata bergerie, na kata ba nzambe il y a aussi des loups. To boité. Mais moto il va sauter nanaza loup, nanaza brebis, tout ça il va les sauter. Parce qu'il y a un mélange tellement que n'arrête à bouzoba à un moment donné tu comprendre sauter nanaza nani. Mais makambo et ça les passe, ça les mawa. Dit au pasteur Bameko, Charles Bameko, aza aux arrêts, bakanga qui est. Suko où sont toutes ces personnes au basa qui be mission. Koba keba kosi la pasteur Makambo que pasteur Eza bon te sert Lydia kosi où sont toutes ces personnes là à l'heure actuelle bosa wapi na mone bande ko Alvin na Kinshasa na ndeko mo basala ka bimission ka sur kokumisa bostra a appelé à Kinshasa boluba ki oyo c'est boluba traité ki batu ba forme nyonso les surtout wapi bande ko langa so ko za na mboka na ofanda ka mboka na te tu vas plus d'informations. Avant que eux collectionnent les réseaux sociaux, le cas de 2-3 personnes où il y a un beau canard au bazar bal maïele dans mon tout. Ben expliquer un peu makambo zakanengi. C'est vrai que na cause aller na la Belgique, makambo le na Washington. Na comment na Washington te. Mais avec les réseaux sociaux, avec les informations bon sur ça, la poste na tangango, na mes documentaires sur ça aussi, na ko na connaissance. Mais c'est quoi empêcher aussi na bien attends soupe ok mutu plutôt ça là mutu pas ça maïele parce que au coup bien appelle n'importe qui mutu to bona mboka o ya poto makamutu mboka na imoko yebi na ngoti mais voilà na poto parce que ani maïele té parce que à s'intégrer y intégration na sema akenda musala akenda otika ba na classe akoma ko ba moi 3 phrases 4 phrases en français a bien intégration mais mboka na ayebi té surtout biso Belgique mboka mukie makabo belé. Bati ba na mboka Belgique au mingi tout na Belgique a yébité parce que biso atoto un mboka mukie mais ils a compliqué dans tout ce qui est administratif et a compliqué bati ba na Belgique ba yébité mais c'est nous te donne des informations lu quand même moi mutu moi ça quand même na connaissance tout le monde ba de so mingi o ba na mboka pototé ba ça des missions sur ma bostra o ba loba o esenge ba loba. Et pour couronner le tout, Batumusu ba na mboka France. Mais pour na ko exposer ki buzoba na bango, ko zanga mayele na bango, ba ça des missions zanga mutuna makolo. Ndiko za pasi na bango toujours que biso moko ba na nzambe to liko pesa bata bokoko na bato balinga nzambe te baton ba beta ka biso. Ba finga ka nzambe na biso moko to liko sambisa nzambe na biso. Ya onde ko langa esa mawa. Na pesi mboti na ba oya ngai mère double na kata Texas Kulutu Rose na kata Bela Magi Yolan na kata Washington ba mboto no yango wana nzaba pambo alisusu ba ndeko nyonso tout Sandrine pa kunzamba pambo la yo nzamba pambo la bongo junior yo nzamba junior kalala nzamba pambo la yo nzambe apambo la bandeko nyonso tout na boni bongo mami le keba na kata na France Mirem ma kesi na kata Bela na moni bandeko nyonso tout ya ebele nzambe na lola apambo la bino makasi koleka bandeko eza mawa
bandeko nous surtout bolobaki ke bakoseli pasteur Charles Makambo siko le boza wapi lelo pasteur Charles aza arrêté lelo boza wapi et puis basala nzambe Makambo aussi papa Charles to mota ka uteki Kongo ye lolenga memela kyango non en tout cas ils a passé même basala nzambe bandeko zo sala passé Makambo papa Charles Makambo ndela memela ki Makambo yo esungite esale esengo pété parce que yemo peut aussi a memela ki ngo mabe bandeko tout le monde a passé Charles Makambo ya aloba ou aloba la chair tout karabasa na que la chair est chère donc on peut n'importe qui té ce que vous voyez que la chair est la chair quelque chose qui est comme pour ça mutu musu au ten église now mais bino montant ba ko règlement des comptes libosa chair on est la sous cherté tout le monde pasteur Charles Makambo aleki ça ba pique kili ba pique ko boka maté ba mboke là sur Makambo yo ce que pasteur Charles to zawapi Makambo avait bima moi si moko boye apesa ba prophétie boye comme na yesu ki mombongo na bosani comme na a prophétesse mo boye na landa e aloba si pasteur Charles que papa Charles Bameko que nzamba obenge na repentance mes frères moko ça ka be mission na Kinshasa pour na bo stratégie frère na leka aloba ba ça des missions contre côté la maman wana bandeko nzambe muta sonda ka nos cœurs ainsi que nos rangs bato tout tam to ko bundele no ba réseau tout ko le reste te mana bango te nzambe muta yi bango amo ke nzamba salo grâce à la kiso ke muto penda nzambe ata nzamba la kiso ke muto penda nzambe osali nanga muto penda nzana ye meto yi baka ke baza bato ba pe ko trébicher baza bato ba ko trébicher parce que baza kaka bato bandeko na ngai baza nzambe te inya ke yesu masi ande muta na tena moyi oyo asali sumuti mais nos pasteurs ba évangéliste ba prophète ba kaka bato oui peut trébicher c'est vrai que ko trébicher on dit longoli bango ngolo nzamba pesa bango to likabo nzamba pesa bango mais to ibaki baza bato aux 8 ans na opona ko soigner la pasteur ko bunda pasteur ko bandeko les soto za wapi pasteur Charles Bameko modela mimela ki Makambo yango te siko lelo sonya nani mais to ko tell sukana na mutu satana oui satana aussi a ko bunsa mosai na yesa ya solo mais Makambo yo pasteur aussi ça qui erreur pour ne cas les même basala nzambe na biso tout ça sur la vérité na mon côté bandeko na nga basala nzambe biso même biso bala nzambe basala nzambe vérité na mon côté sati ils qui simple pasteur yo ko batam suki tanga yaki wala bike oui c'est vrai au début na yeba kate na tsaka numéro izaka ya ngai mais le compte à église yango yo mais bobo longoli yango ngabu na publier numéro na kala ponga na camarade na mboka Belgique wa yé penda Charles Bameko abanda ko tinda je pensais Charles Bameko mbongo depuis kala ndina ile ko retrouver numéro na au passé Charles Bameko ando tira kala numéro des personnel. Qu'est-ce que le pasteur pouvait dire? Ah, les boss toye bakate. Tam sous compte église, il y a un problème. Et on te tire un numéro, on a mis tout le monde, tout le numéro. Oui, oui, façon, bon, numéro, non, et alors, kota, numéro, bataka yango yo. Tout le monde, tout le monde, soupe même dans les réseaux sociaux yo. Ok, bah, les lots, on a renommé dans YouTube. Comme ça, des missions pour que ce numéro au passé de Bameko, bah, conseiller Makambo, numéro à Tiaka, et ça, numéro église, et ça, personnalité. Où sont toutes ces personnes-là? Bazui enquête pendant 3 ans. Et puis, quel genre d'interpellation ça le pasteur n'a pas? Pasteur, elle a li pongi na moi, c'est pongi. Na sa pongi, ba nyembi bango. Ba kangi bango, na sa pongi. Ba ko la musa bango mardi, ba lala ki pongi. De bien au côté d'abord le corps terroriste, bien au côté le corps battu avec un potolo, bien côté. Donc pour dire que les Cambo ils sont grave. Pour mon dire ce que est grave, ben va tenir la convocation, il y a qu'on s'est présenté. Mais le coup là, il là qui est le coup là, mon yibi, mon bébé, le cas mon yibi. Au là les pongi, ben qu'on côté d'andako pour signifier la poso qui maté. Ben la poso qui maté, ben côté le modèle wana. Elle est kambasoni. Bandeko tout yama. Papa Charles, nga isali nga mawa. Parce que isali nga mawa. Non, ça l'analyse au moté, mais au soir. Parce que pasteur Charles Azamo Salanzambe.
Tel combien de personnes bazo landaye. Mais ben humiliation boété. Oui. Oui, qu'on trébiché. Mais humiliation boété. Papa Charles, bon qui a mis mon modèle, mon sous-sous. Tant qu'il y a qui voyage. Et bon qui a la humilité. Pasteur aussi a zangi humilité. A zangi nangote. A qui on a piquen. Ils sont sungate. Depuis que succès, notoriété, échange à bateau. Mais moi, vraiment, pasteur Charles, oh, yakala. Oh, il y a plein d'histoires. Non, on a comme on a les loups, c'est plus la même personne. Pour dire que, komata, et c'est le comme sous. Il y a un balanzambe. C'est vrai que nous surtout pour le pasteur Charles. Mais, tout soutenir par la prière. Tout sunga bango par la prière. Baza na posa ba prière. Pour baza kaka batou. Kota la te kaza na nguya. Soka lobi ma milimo kima. Te aza na posa prière. On a posa soutien na yo. Soutien ton serviteur. Soutien l'œuvre de Dieu. Soutien basala nzambe. Soutenir bango. Bande konangai. Bana posa soutien na biso. Ba prière na biso. Pour le lait de komate bande konanga, pour batika nzambe te, pour ba mélanger nzambe na biloko mususu te, pour que ba scandale yate. Tozana pona ko soutenir bango. Bande ko c'est triste. Nzambe alola asungai sikazali. Nzambe alola asungai. E biso bana nzambe. Tozo mayeli. Tutika bifinga finga na réseaux sociaux. Tata Lianza, ainsi que les autres, ou finga bateau pour na bostra. Boya suko finga. Boya suko finga. Tu comment tu sais jusqu'à au nom de jalousie, au nom de Satan, au nom de non. C'était une erreur. Au pasteur à Salaka. Après, peut y être aussi à bomi moto, à ndimia on devant cher. Na tiakango, mais si qu'on a yebakate, mais si qu'on numéro comme yango. Mais pasteur a yé ko lolon comme si ba concédé ma cambo. A tika ko tia numéro en até. Numéro personnel té. Mais le tobini, les balobini. Ah, mundela a monyango nini. Mundele le lolo a monyango ki. Ils a abus de confiance. Ils a blanchiment. Tout le monde qui ont dans mes missions les quitte. Aussi travail dissimulé au moment où bayebi ko sala raté osana nini te ko ba mbonga bongo ebele na compte de écoute ndenge nini bandiko eza pasi bandiko la eza pasi tout tika hôtel dans toi satana même ramsou les kana communauté na biso même satana imo azara étonné azara tamsu imo étonné tout zone mayeli tout tika ko finga et soutenons nos pasteurs par la prière. Et ils allaient bien ma casse. Et ça qui a bien bon mère de jumeaux active télévision. Ceux qui sont massés à zongité, tout quoi y a les sous-sous. Bananzambe. Tout le cas qui mène à mon tournion surtout. Bananzambe, tout zabatu. Mais tu vas coûter à place. Nzambe la place naïe. Nos pasteurs restent nos pasteurs. Mais baza batou. Avec leurs faiblesses. Que Dieu vous bénisse.